Ce qui se passe après la disparition de mes collègues Nabino. Tant que nous avons fait boye, nous avons fait boye, et nous avons fait poison, nous avons fait boye. En étant aux monde ango, aux autres juges comment. Bon, moi j'ai ça liwa quand les bateaux sont maman. On va voir qu'on est ça les zombies. Poto, te ngai na mona kisa babilo comme ça bateau bateau alobaka ango vraiment. Soko tcheli munuya kis. Akufa yo okufa te. Et ça m'a fait eloko nzamba l'accepte le konate. Nzamba bitana tie mabena malamu liboso na yo. Mais nzamba biyo pona malamu. Totambla kana malamu parce que tango yo ko boma muninga yo poko kufa. Siko place to kende ngana ningande place to kende kile mchana makambo. Esika to kende kuna. Baza na respect na bakulutu. Baza na respect na bafie we bakuti. Banda lokono bafi balanda. Ah bon, nayebi nangelo maloba makana ngomingi. Bafi ona musuto ka baloba. Mais pour ngai baleki na soba sima na théâtre eni ko atika baleki biso bino aussi là to sila te rien job artiste no sakala ko banda groupe salongo tikita na ba biso oyo ndengo besukeli mutu asila zate au contraire to maintenant ba position ko sila za mutu mona sili ayoka na kate mais biso to zali bazo benga biso banzonzi to sala to jouer to bata sadi succès teto ezala to ndenge ezala ki biso ba succès na sala ngo mama. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa pe bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Toyebi accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe mama jisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso Yo muto bete batampo Esala 15 à 20 ans esi la kate Mwana Londres alobi solution ezwami Somba kaka jisnovit Bakola na nzoto na yo Na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke Poete Mwete Gu balapa Solution ezwami pour na proposition nzoto na biso Kobanga te Yo muto sala 15 à 20 ans Tampo silaka te Mikusa na nzoto Makodia Mapalata Bokono nyonso oyo etali proposition nzoto na yo Jisnovit eye na solution Mwana Londres aye na solution Kobukana te livraison nango eza partout dans le monde Kobukana te ndeko na ngai solution ezwami Bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bonjour fidèles amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir on a retrouvé Bino encore une fois dans le cadre de l'émission Nabiso. Topé Sarabino d'informations concernant vos artistes, il y a théâtre, il y a cinéma. Topé Sarabino d'informations avec précision. Topé Sarabino ma solo, il y a bande konenge bazalaka, nenge babanda ko fait ba information ça oyo bo ignora concernant artiste Nabino. Topé Sarabino yango parce que yango nde musana biso alors lelo tozana icône moko yi aza moto oya sala mais jusque là zo maintenir toujours position na ye lokola bango biso lingara ba emono vivant to lingara robeta masola moto tango yemo kazana pesa biso ba précision ezalaka ndenge nini nani atumbola kaye asimba ndenge nini akitaka ndenge nini est-ce que succès si là tout ça comment ils ont fait pour nous regarder ba succès na bango poto maman na lelo hein ebele tout succès bandi et sili
succès bandi atikalaka indépendant succès bandi groupe ekufi succès bandi ye kaka moto akolia baacteur baolia te tout ça wankadre bana batu na nsima nango bana bazo évoluer te kaka yo président moto ozo évoluer. Alors je suis avec lui, il s'appelle Simizé ndenge biso toyebi akomba Simizé mais tokodécouvrir ye na bamosikisiki ndenge nalobaka. Voilà, bonjour. Oui, bonjour Fallon. Oui, ça va avec la grâce de Dieu. Abengako Simizé ça kombo na yo to kombo ya scène. Non, ezali kombo ya scène moto apesanga ami moko comme on est pis casse aye moto aloba na ngata na bandi théâtre non wana te alobi kosala na kombo na yo te atiaka Sims ngabi Sims epesa bien te habite botiango Simizé ye moto apesanga aza mwana yolo na évolue pe na mekombo na ngezaka yango kombo na ngezaka Simon. Simon yango bakatoka maman Simizé. Simizé oh soba bien Simisi donc Simizé. Alors baba Simizé koko to kanga lingi to bita masolo ozo sabiso na bilenge akala poto kota na ben bilenge lelo et puis on va parler de tout sauf de rien to bita masolo actualité nizo le kana théâtre to bita masolo parce que bino boama mikolo bino bat bobani misala ngo après papa masumu de brende bino bat boye ko remplacer et tout bon monde pe ba jeune sune babandi mikolo pourquoi sabiso bobandaka ndenge nini po groupe no e kanga ka kini hein ouais kanga ndengo lobi e kanga ki kini to bandaki kaka mosala ndenge bandaka to je idée ko sepa ponga na uta na troupe moko te ngana utaki na troupe te na kotala kaka na ndenge tala ka cinéma banini e ko pesa nga idée ke na créer groupe ya cinéma na ko collaborer na vie Papa Nzita azai directeur na RTNC de la Fontaine on a daki vie na nga conseiller na ngai na bandaki na cinéma alobi na nga na cinéma okokate parce que soki na cinéma ba scénario komia we ko senga mbongo ebele po ba tourner yango na bino saba okosoki moyen est-ce qu'il y a pas moyen ko bana na ba théâtre abi sui na théâtre moyen ça na bani na théâtre na komo leka na ba émission o ezalaka sute lelo na yipto soki sakaka ba télé club na komo leka pa ba wa mushala ti na ndenge na ko bima na kena raga pour notre espace na côté directeur de programme Mbouibouebou que je salue en passant. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. On a passé un botte. On a repéré ça honorable Serge Kaye Mbembote. Il va contribuer à passer un conseil. Si na nengena ko Simizé na sali théâtre. Mama pona bima na télévision ya kwa lelo te. Lelo télévision comme nango moto sali groupe na ye atamo ano bota ko sa groupe na bima na ye. Mais tango ne zalaki jamais bien contrôlé. C'est-à-dire il faut ça lelo ko ya bien. Ba mon staff ya chaîne ba vandi balandi ba tali ba image. Balandi lelo ko ni mutu asali eza éducatif. Il faut ça conseil ça bien ba lekisi. Nga pona ya ezalaki tuma pona ye bana kité. Ba yeba kinga ité. Que non yeba non te OK le espace na chaîne. Moi complication pe zalara. Complication zalara ko. Il faut yeba na pota on ba chaîne wana bandi. To luka ba théâtre boye ba tali oh nani. Tanja mutonye bete to ndeto vai nawe muntu aleka na chaîne comme nani comme nanga Jacques yo Jacques sala théâtre wapte na banda kan ba yebi ba mbali ko audience ya chaîne na bato ba yebani surtout que non malembe à l'époque ezaki bondo futa ba chaîne te pour le temps c'est comme on va vraiment ndima ba nyonso parce que na mbongo na ba chaîne comme chaîne commerciale wa boya ndeni bon ngana ko tangelo na ndenge na bandeli na ba chaîne nyonso na leki na bandi na raga na bandi théâtre kuna basenga ngambongo te ata 1 ngape na bandi théâtre na digital Congo ba vieux Frédéric Kitenge Kingumba qui se salue encore en passant mon vieux asenga imbongo te na kepa ya vieux musala kamte koloba nana kenika na kombo kaka Simizé na kepa oyebani te n'importe façon ça peut que Simizé oyebani te te wana déjà oyebana kate parce que bandi nasi oyebana kate na kepa ya vie na biso ki bambishi toi les vieux que je salue encore en passant na leki na Tropicana nanu à l'époque na bandi na sali théâtre basenga mbongo te na kepa ya directeur Marcel Moubenga qui se salue encore en passant yepe na CBS basenga mbongo te donc biso tango na makamba mbongo ezaka na ngote ezalaki ane musala mama
soki bika mosala osali mosala kitoko oleki na balekisi On a groupe simisé bandi. Est-ce que groupe on a minute tu es la kaka to ekufa non? groupe ezali ka omoni ngata falon ozomona nga vraiment nakufi nanu te nango peut bon bandi boye succès makata pona sima nango groupe na minute groupe to leka baponga na mona na ngayo te. Mais nazo ka internet naza na site beta kaka bapa simis officiel TV na YouTube ekobimisela biloko nango mona na sawa. Pourquoi na kini bozo ça la sauter audience na kini bino bo bois qui ça et comment internet parce que na kini c'est pas tout le monde dans la facilité ya se connecter à tout le jour pour noter ba film na bino kini te bimisara bino mais so comme na niveau mon pas botiki kini oké côté te na kini tozali omona ngade te na kini na écran na leka pa na leka na antenne atamte so ba bien nga to sala. Non, moi je parle des groupes simisés. Ah bon, on a un groupe simisé. Pour le bien, Kin, tu vois, les capés, pas bijou la reine. Le groupe simisé, pour le moment, on a Kin. Non, l'excellence sur l'image. Non, on a répété. On a répété quand on a Internet, on a répété. Le problème, c'est un sponsor, maman. Mon moussala, on a Kin sur Internet, pas sponsor, bas. Pas sponsor, bas, c'est ce que tu as dans le fait. Ah ouais, au fait, l'internet nous fait. Est-ce que vous gagnez ni pourquoi pour nous gâcher au sein internet? Internet est au fait l'été, maman. Internet est au fait l'été. L'internet est bon. Bon, ils ont coûté. Ils ont foutu. Oh. Ok, malé, mais on compte ta place là. Alors, fidèle à téléspectateur, je suis avec Simisé. Ton Simo, pas Simo, de son vrai nom. Ah non, soit n'étant que pas Simo. Robert la biso ko ba réalité simisé parce que pas Simo quand t'as mieux placé Robert la biso ba réalité aussi misé hein à vivre quoi. Alors tango au lancer premier film. Titre dans gros c'est souvenir non. Oh ne kanga au pena kin. Eh bien. Litige. Nataka na baniongo mingi. Na sala compagnie balongo lingai. Musale silis ko natika na baniongo bato. Na kufuta ngo ndenge nini. Bana kini ba yebi histoire na bien et boujaka kini tango na sala ngo vraiment pona ko ba succès théâtre na ko yebango ngamo na ibaki teke na sala succès na sala succès na ibaka te na ko yebango ndenge nini directeur Mbuyibo ba manga na bandal na salon Lacoste je trouve na salon mo na salon abitika na kata su ta na kena tala pele to batu banturangai oh mama ngana zo ibate simba bimana betade simba raba le tonde na bine oh mais siko izanini abi c'est comme ça la kaboy so batu batu ndo seke succès nde yango wana ngabi ya sol poto longo na mutu ke saka faire ngana diplôme na Mbuyibwebo ezaka faire poto bimawana ngabe saka Lolendo latin zote mama ngana mutu lenga mona nzambe eloko na yina na vie ennemi na ngai Lolendo na yina Lolendo mama na zalaka très simple na yebite saka sana baninga nga artiste ba lekinga na simplicité na yebite simplicité ngana sana ngana ninga Lolendo te mama na yina ngo mabe ba succès no ya batamba na balubi ba succès kala ezaki ba succès yo e bana na ngo kotsa mbongo te batu basali ba succès Lolendo mona ba commander na ba car na ba parcelle donc standing pene comme vendre osali succès ta mona mbongo mais ba série na bino il paraît que il y a une aura succès on le na télévision mais ba revenu ezaki te ko lo bani place bon na ko ba boye to anako tala bina mbongo te eza normal to anako dinga te sa musala batu ba sepela mais na kati nango penga na zwaki pe sponsor ngana zwa sponsor ya Mami Extra baza ko futanga 1000 balles chaque fin du mois on ngana ndako zwa tu peux pas se retrouver na ba tuna ndako futa bango bazali ba poto ko tuna ko ndako futa bango dagi na bango ba poto ba volcan ba se belé ba poto azali azana ngaite meto na benga ke to betaka banzonzingi na yeto sala mazasu na ngaite alors obeti masolo internet to bien internet zo futa tango zo futa ba acteur pe ba futa ma na internet mo internet ba ko futa ma na ndenge ni ba acteur ba futa ba oliata ba créer ba connaissance na bango ngaso na dina pesa bango na ba connaissance na bango bazolia kitoko Jango zwaki ayo utaki wapi parce que au sala na groupe monté na kin awa directement au décider au sala groupe au banga kité que non koto boy bangalé ngadi osu bazali koto boy batu boy bazali oyeka na courage non et puis ndu to mikie ce courage non ya nini directement
Et où tu as une motivation? Tant on a likambo pesa solo. Tant on a na théâtre. Namoni nakutanga na artiste ba comédien minene ba yebani. Na raga na coach demande. Na tala benzo ba artiste minene ba vie masumu to akana ba vie masumu théâtre plus ba masasi ba mama linga to akebe oui. So ngana yebana kite sko bango ba sadisa ba komo. Ngamo pe na mitela gira bina ninga ba kuzwanga. Na bosa na kateto akina ba artiste to akina bango ba komi tango to sala. Ba demande ngana zongi na ngasima. Na zongi sima na vaina tala ka ba bo ezanza makama nzambe na za ko tia pe na mabondeli parce que avant na sala théâtre na za ko bondela. Na pe na tuna pe basali na nzamba ko sala ngoza mateya. Mabondeli kaka na ko sala kana mabondeli. Na moni baninga na bakeko tourner na taka mongoso directeur abenga. Moyibobe. Parce que azami nanga yakala. Atini cameraman moko njoli ebale. Abi benga asomoka sana ba benga na koti. Abi nanga te batini gaso yako benga. Abi na kota na salle mweza kuna ba cameraman basa kuna benga njoli. Tango na bengi aye abi tu vas aller tourner avec lui. Tango babi nanga ya bana ko discuter de kamonanga ya uti dans le neya directeur. Na eti directeur ngabi toza la lokola ba américain. Na yaki système américain. Na ebiti na kobeto mali solo muke. Eza na film moko ba fano ba Holanda so ba yebi yango Desperado. Mutasala Antonio Banderas. Antonio Banderas na yeba na gite acteur abimaki acteur asika. Sko fallait vendre ma tourner film wana. Sko ba yebi si Desperado ke faut sala ngona acteur mo ayebani. C'est le producteur, so tang histoire de film wana. Acteur dans ce cas ba kina occupation na bango. Yemo Antonio Banderas tema bichanga na beta ngonga mo ka producteur mbamba. Ego Simba. Ana Simba de guitare. Ba guitare na beta kama sasa. Et ça la succès Kotimbo na Hollywood. Ngana NFC directeur ngabi. Tout ça le système américain. Américain doit acteur mo ka bente dans les neya. Sifica acteur ba concarner rôle na eko bima. Abisaba. Ngabi ko monelo ko pesa. Ayo pesa avec cameraman que no tourner ganayi. Nese so basala ki anesifika ka ndengwa to sala kaka na tourner pe na ye nango. Ta una ye nango ba lekisi yango. Eleki une fois deux fois trois fois n'écoute na deya. Oh ya chaîne. Abi na ngai toi c'est qui? C'est trop populaire. Abi na ngo za populaire on a zati lelo. On za très peut écouter na ba Alphonse Mukendi questionnant me repose un peu. Mwana ngude abi na ngo za un bon acteur. Aboza vrai acteur continue ngo ça. So il n'est plus qu'est-ce que honorable c'est quand même. Tu vas passer un conseil, tu travailles bien. Continue comme ça, ne ça boisa bien. Il y a mon appel ça qui bambote mingi na émission. Et sali et comme ça la succès. Na mundele kutie moi comme linganga makasi. Mais c'est versi. Na ndenge ba sponsor ba eko luka théâtre ba sponsoriser ba kuta ki ba théâtre na monsieur ezalaki. Na o ya minene boyeba ki ona. Ba mindele ba théâtre o to luka oyo te. Ba so te. Ba to luka ndeko yo ya. Asa ka mwa nini wana. Na anglais plus amiibi ya ba miibi mingi à l'époque bandu bengo ba simiser mama sona saki moyibi pona nini ba maboke za kosanga ba théâtre me banda ko zwa eloko na te parce que ba miyibi pesa ba rôle eza ba miyibi ba zalaka soka na teki ba miyibi bazala mutu na théâtre neto salaka wa mutu aluko akache na bima nango to na petit na mobiki sewebi mobiki sabima na kasi 6 fois mobiki sabima na kasi na ye lokola ya nkolo mutu amtaluka eloko na ko bima nango ndeto saka théâtre mutu ngape na yaki na kache nanga nataki o ba mibi pe bazalaka et pourquoi pas na sala ka ndenge mibi bazala to ka masolo to kola moto mi o ba yiba kya nge to kola to ka liso ba na yiba na ponga bi ba mi ba na yiba na ponga zanu mweza ka ponga bi neto ko yebiango pa ba tongi na triomphal lao siko ba tongi sta zanu mweza ka na ponga bi tamso to kola ba muyibi mo ka bomi mutu abambi ye so glace pona ni mutu na la kisaki tangu ya yibi ala kitanga mutu yibi ye wana muyibi abambi mutu tando kama solo wana c'est-à-dire yango na banga pe fona sala théâtre mito ka ba yiba ki bato na komi ko sala ngo c'est pas ne veut pas dire que na ki moyibi na du histoire ki moyibi na mettre yango en scène na sala yango. Alors mettre en scène, moi je vais te poser une question par rapport à Ndezarata msusu maman moi sala rôle kindoki ba mo la na balabala o asali rôle ronyo ko la bana tata moi si onyo ko la bana ba mizo que ça je pense balanda ba mama chako balanda ba ngo yo na rôle ki moyibi banda sala na nzela bando benga no ko ba ko se méfier na yo to za kindeni bon ba comment ko se méfier ba ko se méfier na ngai pe na ninga réalité bo na ndenge to ngai juste utara kana na fait mundu eri que son âme repose un peu to yanga nai to tema na rea biso c'est ane
transport sikoyo ba transport ngezo ya kanta kapso to akisiko ba vedette ngana eto transport eke telemi kala bato ba wele msuko kuta ningi babisa kikala à l'époque mundera ibsingai babiso ningi zo yira fallait telema ka place de telemi ningi zo biso to landa kambango zo mona teke ko simba te par rapport aux ba star sikoyo yeri moto telemi to landi kote bato baza to telema au moins to teleke moto tikali ngana ye to bato balungu bakeke ba komba okima yo banda okimanga bango ba tonga lokana muyibi soke na ngibye ezaki nango role eza nango role mama ndeto sa poto la sabato mutu amtana strategie yaka nango mutu amtana role ne José de Londres ayana sida bilele ayaki na système na ngana na forme na idéologie forme na monde à théâtre zomona ça doit créer idée na partie te faut cause la créativité au créer makam yanga na mescroquerie créer muyibi donc moyen te. Mais ça là on peut quand même, c'est bon. Alors de nos jours, pollution il y a un groupe comme tellement ébélé. Je sais que bino wa doyen wa bambiaka makambango pollution ba groupe comme ébélé. Il y a ba nous souvenir de vision qui nango OK ba bino non cinéma te mais quand on va théâtre pour théâtre ça facilité hein represser devant les gens comme ça. Oui que va corriger aux a droit et horaire coûter parce que au jouer devant bateau. Si l'année on au côté qu'on a un cinéma alors au temps groupe mosusu tende ngoto ebisa biso na bandeko na ba jeune oyo ba koti lelo analyse na ezani nyo ezaka ke tomso aye postation baka même ça tout boudé pe ba vie soit alou a chaîne na ye donc comme juste comme plus matériel et tout ba mon na travail à malonga pe tomso ezate tant bino ba ene bozo monango réaction na bino ezo za nini est-ce que théâtre génération roya na sima vraiment malonga rosa. Bon, merci maman. Fallait nous saluer bien. Question est qui toko na sepe nango parce que il faut discipline ezala. Théâtre na ba discipline nango. Ngana iko kuta ngona tiba conseil pa faire masum. Na ba kuluto to kutaki. To anoka ba conseil to anoka yoka bango nde bazolo bangana tali wi. Bilo mosu na jongo ba conseil. Eza nango lo lente to nini. Ngamu da pesa nga diplôme. Fait chitenge sana. Abenga na RTN c'est ba pesa nga diplôme ya mérite. Ya théâtre. Na lobi yango émission na yo kaka peut-être na lobato na présence ba fait masung ba papa kuedi basala ba mama momingo ba pesa ngai ba babike non c'est que ba féliciter musalo ça les abe parce que na ça théâtre muyibi médication ça na kati ozo yibe ko sukelo mabe to kan ba de respect na ba fait ça ba pesa ngai diplôme na tena diplôme so combien na juju na musala théâtre puis diplôme na ya valeur ya tango na za na ndako kolo ba diplôme ya valeur te ya valeur te série wana ya les siko pesa nango bien eza ngona valeur tango na choka na poa makasi tala na mindima kite mutu kola ngamu mutu pamba po pesa ngapena tango na tala batu minene bazali ba pesinga c'est que nzamba considérer ngai na sepela kinango pona baleki na sona koloba ku baza na respect na bakulutu baza na respect ba fie o bakuti banda lokolo ba fie balandaki bon na yebi nangelo ba maloba maka nango mingi ba fie ona misuto kaka balobaka mais pour ngai baleki na soba ne simana théâtre et ngo batika baleki biso bino aussi là to sila te rien job artiste no sakala ko banda groupe salongo tikita na ba biso oyo nengo besukeli muta sila zate au contraire to maintenant ba position ko sila za mutu mona sili ayoka na kate mais biso to zali bazo benga biso banzonzi to sala toto jouer tu bata sadi succès te to ezala to ninga ezala kibiso ba succès na sala ngo mama
bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yeso yo e Atamasomo na ngai komi lokola ngola e tambe na bombo ye yondo nimisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga nga nasala pena mama na succès na lolendo te nazoba na komikitisa nasala mama na succès nga mona ndima te eloko nasala ti lelo ya na artiste moko asala ngo te nalobi yango bino ba problème parce que succès boy mona komi na bane bele basi bele nasala 3 fois stade ya Brazzaville plein sans kokosa bazola nanga bazoko nasala ba spectacle na ba salle mineno ya guitar ba grande salle ba big boss plein à claquer ba tuti ah moi nasala spectacle ezati na kosa nanga ba nasala bloc ezanga tina de façon ba bimaka pour moyen za la guitar mama ko tonta stade ya play ya GT na mindimaka tekezanga ta una tonta ka stade na ndimaka tezanga ina ba no vérité mama na ndimaka tezanga ngai ba mama ba yambanga na Brazzaville ba mama bazo ya kopesa nga ba tite ezaki te hein mama lititi te nzambe na lola zokanga na sana nga lititi te ta na losambo ka loboko papa edina bondela nga nzambe na chwapa ah na ndenge na ndako tosa nzambe ndenge na sanga na tosa nga nzambe na banga nga masumu na zwaka biloka ba te na zwaka basi ba te na sala kana nga pe kobo te na papa Malembe zela tango bozaka basa ba tenga na kamwe parce que ba bien à l'époque ba comédien bozaka so comme na succès basi bo panza mabala ba na poto e ya osakana te yo mto saka succès makasi bongo penda nga kiltiri wana ya satana elona melangati nga be kiltiri ya satana tia kutwa basi bato mwana nzambe akosala ngote nga ite na sala ka pilo kwa na te na zana mwasi nanga maman Hortense que j'aime beaucoup comment appelle la maman nanga a conseillé kangai donc nana culture ne pas nangelo na menanga ite ya ko standa ko te profiter ko pese bambote maman Hortense madame ta femme légitime hein? ouais yewana et ça bongo maman vraiment avec vous avez combien d'enfants bana baza 7 bana t'es un géri entre nous bolanda
tolo bapena na ndenga bosolo na ndenga bosolo pi bosembo poza ramona yo lobi 7 na commentaire kuna balobi eza 13 kuna balobi eza 14 era ngoyo balobaka ndenge wana penda 7 penda parce que misupe misusu na boti bango na kasi na bi 7 misusu baza pa mama na bango mpona kobombela tana loba vérité na botaka mpe liboso avant ke nazala na mama bana mpe misusu na boti pena banda bazali 7 bango wana tisiko naza na bango do yango notoyebisa yo ke nga natambola na kitire ekobo te ndenge makambo to balobaka na nga nasalelaka yango te naza na makambo wana nasambelaka nzambe mikolo nyonso neti lelo va to émission na yo natiaki na maboko ya nzambe. Amen. Oh là là, ça c'est bien en tout cas. Na itu soki bato basi basala natiaki na maboko ya nzambe. On a te na yo kati basambela pona ngate bango ka tinda crédit. Mais manga place boyo. Moni lo sambo. Oh là là, ça natiaki vraiment nzambe pa batela yo okoba na musala na yo. Simande te ko sawa no émission ponga nyonso natika na maboko ya nzambe. Po to sala keza mateya. Na peti mateya na baleki na so bazana to sina na bakolo tozala isimba te bilinga pete soko no mwasi batela isuna no balite luka fiancé malamu azana yo boyokana bondela nzamba ko pesa mwasi bien obaliye ovandi beti ko koma mukolo génération ming bata génération no ming pena minto bana poto yo na kini ga passer madame Azara bazana poto peut-être ndenge chemin na bango tira samaki ngana sana nga awa nzamba sana ngai kaka so batela ngai na sana nga bien ngai na mwasi na bana tu vivre bien toi na poto mais toi offrir so bien. Voilà, maintenant on va parler de l'actualité, ce qui se passe autour ya monde nabino, obete sur masolo groupe ndenge tambola kitoko ndenge za bozo produire mais les cas na internet et tout. Alors quand baton internet batala rabino, bon pe kam babenga rabiso, lekise na baraka, ya mai na place boy, ya mai na place boy. Tous en besoin yeba. Papa simisé. Lelo yo liwa ndenge komo lalo la moki mutakufi collègue mon joueur comme na scène lobby akufi yo mo na liwa elobela ko nini nga liwa na elobela eza nzela nga monde tuaka eza nzela biso stu photo le kawan nebi que ça chemin à tout le monde obligé que tu sois nani tout le monde devant liwa mutaoki mazate eza nzela biso story le kanzamba tia biso toya ndenge mama babota kabisa moni mama so baboti biso ko bota mana na liwa balo kwa ba moi à peu près parce que te to bota matoka mama boti biso tango bota mi déjà mama tikio osaso ya mama na hote na papa na komi ya mutu nyonso to ndenge nzamba sala ndenge beto kozonga liwe za nzela mutu nyonso to ngana zo ka ndenge ngona. Ce qui se passe après ba disparition et ba collègue nabino tamsusu mutakufi boye bana babimi bele mutakufi boye et miki muninga tileke poison mutakufi boye bimi boye en étant aux ana monde ango ozo juger ango comment bonga Jésus liwa kandi bato bato kufa mama o baba ka bona ça ba les ondi poto to te ngai na mona kisa babilo konsa bato balobaka ngo vraiment soko tsheli muninga kisi akufa yo okufa te eza mabe eloko nzamba alaccepte le konate nzamba bitana tie mabena malamu liboso na yo mais nzamba biyo pona malamu to tambla kana malamu parce que tango yo ko boma muninga yo poko kufa siko place to kende ngana lingande place to kende kile mchana makambo esika to kokende kuna bongisa nzela na yo awa zala bien yo na nzambe place que sika to kokende kuna place makambo ezali mama ngano to vandi awa to ka pa témoignage za nzambe na bito tanga bible makamisa na bible makamisa place to kende kuna bongisa na yo kosaka no bato mabete ngana kutana mama moko ayebisa ngai likama moko mama wana aza so invité azaki mutu ya nzambe atala nga aloba na ngai nzambe alingako mingi ona so histoire nzambe alingako makasi mama ngo bana kosambela mama ngo que son homme repose en paix à soute abi nzambe alingako me aloba na ngai loko moko me nakobisa loko moko abi na kabaka mingi kabaka mingi kosala ka bato mabe pete na kanga likamona kosala ka bato mabe te parole na kanga ya ngwana papa simisé kimtema mabe makambe belebele yo na liste akingaka tozala te nazalaki nakendeki ko nazwaki sepelaki tika nzamba pambola mama wana apambola mama olive sura ngo batapoto tomba fingaki yo pozongi saki mafinga tango batapoto bafingaki nga nazongisa bango na mabe na moni ezate babengi biso
tokende te mpona nini. Et puis invitation parce que batapoto siko bakotisa ngo basangisa makoma mpululu bakosangisa ngo te bino sundeli ebembe boke te. Invitation ezalaki avant mpululu akufa mpe mpululu mpe azali kombo ne mpe ezali babengaki mpe na ye alingaki akende na biso elongo mama abengaki biso avant liwapi ocomprendre yango tokende nga mpenza elekaki bien nazalaki mpenza na mbongo kofete te mama naloba vérité nazalaki na ngai na eloko te kode eyaki te code ezalaki nango te na vérité mpe nazalaki na code te nakobuka lokuta te nasambelaka nzambe nasengaki mpe ndi mutu apoto moko mbongo bakomobimisa baaudio naza na keba te naloba nde seki ye vrai nasengaki mutu apoto mbongo teke tindilanga mbongo boye na bato to nini rien mais navandaki ndire nzambe ayebaki vanda no nie kanga monokuna namonaka pele ya mama ya kozwa biloko nokoto nake ntango papa dani abenga na kepe babenga na dina enveloppe natondi nzambe vraiment nga na libondeli nange eza mpona mama Olive nzambe mpena ya lola vraiment amona mama wana amona ye vraiment na libota na ye vraiment apambola bango asali lisumu te apambola alesi mabota ebele mama ngombe etekami mpe na moins cher mpona ye asungi bato ebele mpona nini bakolobaka nde bakomofinga msusu ko bakombone komobimana ndenge mabe ono basundoleli ye bacomédien machin aosala yango sekana na baintere mta opanza bacomédien bolingo eza su te mpe bacomédien parce que mbongo na ye nde komopanza bato yo koki olobani asali bageste bien me bato baozongisele kaka bakritike ebelebele yo kolobani wana bato bakritike bato ka mte ya mabe kritike mpo na nga kritike akokritike mama eza te vraiment batika mama bato avani wana aza mwana nzambe na ye so na konvene so aza mwana nzambe mama Olive mwana nzambe aza mwana nzambe nde nanu bato bacomprendre bokocomprendre peut-être kanga maloba lobi na émission bombango kangango bato bacomprendre peut-être mama wana te bakoyeba ye peut-être sima peut-être sima eza lokola ndenge ntango jeje ayaki asali bandimaki ntango kuba bien azalaki mwana nzambe mama ozalaki boye aza diaspora oyo bato mosusu mpe batengama mwa moke na maloba mpa artiste comédien okoyebisa badiaspora ni batengamaki bon oyo bafingaki na koteya bango kofinga ezali mabe eza d'abord lisumu eza lisumu d'abord loki mama mosusu afingaki biso nalandaki yango na bavoice na bango nazolanda kaka toza bamandian tosengaka totalaka te toza bato ya pasi yo komedi okosomba lopango mokolo nini nakoloba boye na mosala théâtre eza na bakomedi basomba mapango nako mpe kotanga bakombo ya bakomedi basomba mapango na mbongo ya théâtre landi ngai bien mbalosomba somba lupango ya bien na place ya bien na mbongo na répondre ser na biso na poto alobaki ke muta théâtre osomba lupango moko nazo répondre so ba lande mission na yo bayoka mbalosomba somba lupango na mbongo ya théâtre komando moto te nguma moto asomba lupango na mbongo ya théâtre yandi mos asomba lupango na place ya bien poto loba ba bolamu ya mutu beto ko bomba ngote mama pesa basomba lupango mapango na place ya bien osola nanga bien biso pe bayo nzamba kosunga biso te na okufa boye na osoma. Merci beaucoup, merci na bino na ndenge bozo continuer ko prêter attention na émission na biso tozaki na simiser nous avons simiser les voleurs, l'autre découvre comment ils ont papa Simo, tonton Simo, il y a Simo, nous avons petit Simo, moi et tout. Je salue René Cabassel de Bruxelles, je salue Mariette depuis l'Allemagne et aussi Glorfie, moi qu'à $500, c'est quoi ma chérie? $500 c'est quoi? Merci beaucoup. Alors comme kende presque na suka émission na biso mot de la fin na oi pona mukola lelo poto kokuta na lisusu pona mukola lelo na bato balandi biso ko bisa bango nini mot de la fin zali na nyo seleki bande ko sona betaki libaku muto oke beti libaku na émission ba alimbisa ngai pina na bonzambe na tengi na nzambe ya lola limbisa nga soza mona nzambe limbisa sona betaki libaku mote ya mabeza la te na linya kabino nyonso libanga na kopesa na ngai libanga otipa ta simiser biso ba relation papa libanga ezanga te ngai to kona kopesa na ngai nzamba pambola bino apambola yo makasi. Merci beaucoup nzamba pambola pe mata bino ko na musika penza na émission na pesa bambote na ngana amina ngata na Londres apo bikala apo fo pesa ke bambote moi na Londres na mwasi na Élysée bikala na pesa na Chantal Siku toujours bambote na pesa na Guy Basket mkonji ya deux continents
mwana za ba petit nanga aza petit nanga ki basket petit nanga tanga vie ndenge ni za petit nanga na pesi ya triche motomètre bambote na ye donc vraiment awana kini na pesi na président fédéral industriel président ya yo yango wana vraiment na binde to kutanaka mbote ne yango na président nzamba zala na yo azala na bino nyonso na ba pobikala mais manzambe pesu na yo na pesi susu na libota na pesi bena mama aboti yo moboti mwana malamu tele miso to sala mama na bikoma mama te Mongina voilà Mongina bongo papa Bitodi papa Bitodi bato basala ngone miso te eloko na osala ba kotrichango je pété na boy to suika na yo so mon artiste a sala émission a tuni journaliste vraiment na pesi mama aboti yo vraiment pour ça mana mokuta nsinga na yo vraiment banda koma mama Denise Mongina et papa Robert Bitodi papa Robert Bitodi na maman Denise Mongina vraiment boboti mwana kitoko mwana mwasi malamu nzamba pambola ye nebike nzamba ko sala kati na ye na émission na ye amen. Merci beaucoup, merci Nandenge. En tout cas, vous répondez à un rendez-vous na bisom quoi lelo considération pesi biso ba jeune belé un sous considération moi la presse mais yo dès que te contacter mbalama au accordé. En tout cas, merci Nzamba Matisali Sousou a bombé la biso yo parce qu'on a besoin de toi, on a encore besoin de toi par rapport à Evre na yo. Alors je vous aime beaucoup, je salue la grande équipe technique Ouessara Moussala toujours remarquable. Pour on va saluer image ya kitoko image Yambinga Boye, je vois Jerry Pambou, je te salue encore une fois René Kabassel de Bruxelles. Là je vois encore Mariette, Glorfi Mwaka, Vanessa Bautanga, Jemima Mongina, Orgazi Manda, Olga Manda, j'insiste Olga Manda, je te salue. Depuis Mupandi nanga Olga Manda na peso bambote belé pesa mbote na exaucé José Divine Gracia Deo et tout na linga rabino ya trop je salue les princes du trône suprême bébé Preston Joyce je te salue Bino so botikala toujours connecté botikala toujours branché na chaîne na biso broza décidé le programme continue on se retrouve au prochain numéro je salue